3, 2, 1, 0, c'est parti.
0, c'est parti. 1, 1, ça, ça. Oh, ici là. 3, 2, 1, 0, c'est parti. Ok, on va 3, 2, 1, 0, c'est parti. Trois, deux, un, 0, c'est parti. Mereka tahu kasih pesan pam, caca. Trois, deux, 1, 0, c'est parti. C'est bon, c'est pas. Usa balayage. Boleh tak? Go.
Un, deux, trois, quatre. Pam, pam. Thank you.
répétition. Moi, ça va bien la question. Vous avez répétition. Oui, ça non répétition. Yeah. C'est répétition. Kao te za olala. Eza ka olala. Ben na moi souffler. Déjà. C'est bon. Je dis que balé a vu à Queen Mad. Bano kano, babina kano luketo wapi. Onde oza répétition. Via ye mo buye wana, te ye wana. Via ye wana, abino wapi. Hey. Bango aboni na ngai. Moi ndingo to bina c'est yo moko le kedo C'est le femme. donc ba mettre chorégraphe a bazami ba C'est ngana okokaye. Alors, dans le bac d'Alibi, tout le monde a fait la création. Alors, les bagages que nous avons déjà, Bakimbunda, Bamongo, Bakimbunda femme, mais autre chose, la supposée la création, dans le moment de la création. Vous avez création des la présence que vous créez la danse, Oyo, il y a les bandes, vous sangez ça, vous mélangez. Alors, nous avons 3 ou 4 créations.
au photo pour misser en haut et ça a sens. Alors, dès que je crois mardi, au dans la troisième création. Tu vois, parce que ça va création nyonso. Et comme le mot, on va spectacle la création. Tu comprends? Et ça la mieux, bah il va autant la piso dans spectacle la mususu, bah côté sur la face de mususu. Même il t'est dit dans ce là d'un ballon, qui est la création. Tu crées des numéros bouillis. On ne peut pas dire que tu es dans le monde. Tu es même là, tu es à Bali, tu as Bali. Mais ce qu'on a, dans 4 aspects à Bali, c'est une création. Tu veux dire ça, il y a création quand nous sommes dans le monde. Création de Oba, création de Oyo, Nabapater, Nalokole, c'est une création. Spectacle, il y a 35 minutes à part. Mais création. Il est dans le couteau. Création de Zala, nous avons dans la scène. Teni et chacun dans la 4 scène. Tu as la 4 teni, au latin 4, nous avons spectacle, 4 teni malamoko. C'est que ceux qui, oui, 4 teni dans les autres, tout ça en déni. Moi, je vais dire, moi, je vais combien de place à Awa, par exemple, Kankan, au Longoli teni, au Biniwana, au Tika place Wana, au latin deuxième teni, au latin teni Moussus. Elle va l'obéir, n'a pas comme on a place où il faut quitter Awa. Elle va ôter les mamans, place où elle a les Awa. Elle va ôter ma bolongoli soutenir mon soutien dans des teni. On doit primater. C'est-à-dire au bini, au bimité. Bactéries, ça va pas et l'eau. Oh, il va dire pas. Pause. Chant et codique sur le fond. Pour le mot, il tenir dans le sous. Il va dire dans le sous. Pa. Dans son époque, dans ce site, ni le site. Tout le monde sur Wana, ni fait côté. Là, bah, tenir, on a place au long de Gambo, Tikamwa. Et comme il est commencé. Si on a place, parce que le monde est moi. Comment la moto, si on a place, 3 tennis, il faut dans la 4. Kasi 3, tu peux 4 des 3 na C. C'est peut-être autre ça Oyo, je crois même en décembre. Ça va la création. Tu crées ma dire c'est pas la création Oyo. Pardon chef. Net le spectacle tous en amour. Les spectacle religieux. De tout le monde. C'est quoi tous plus ndenge ba masinga biso il faut travailler. Tokobina na biso nde tobina. Mais to travailler plus na banze mondial. Parce que mon to sali yango, on organiser yango za apostle. C'est quoi tous na choix te tokota na banze mondial. Et loko nini ko sali même dans na banzembo oto betaka yango ka tokota na banze mondial to eloko différence. Voilà. Na raison déjà pour yango. Et ça concerne les babengi bi biso to beta, ba sengi biso to sala. Biso to garder la danse na biso. OK. Vous comprenez? Par exemple, par exemple, Ekonda femme. Tu garder Aguaya. Tu garder le rythme Aguaya. Ekonda femme, ils attribuent Aguaya, non, Aguaya danse, Aguaya, ils partition, rythme. Tu demandes à Moutouache. Parce que vous voyez Aguaya, ils ont rythme. C'est que tu garder le rythme na biso, il y a Aguaya, la danse de Ekonda femme, c'est que tu dis ah ça va. C'est religieux. Zembo ni babete na rythme ya Aguaya. Par exemple, tu comprends? Tu comprends? Tu regardes là-bas. Rythme ni la mission de Yonzambo yo. Imayonzambo yo. Après, tu vas me demander. Voilà. Je suis tiens religieuse. Tu gardes la danse na biso, mais tu tiens religieuse na cadre ici non. Tu comprends? Ici non. Que le même rambi bambunda. Là to banda ba répétition na biso, fa yamba mbunda ezalaka. Sekonde ti lelo to bini mbunda ezate. Biso buna biso to weka chef ndinga oya lelo oya bambunda. To enchaîner mbala moko mais to bini kaka sambunda to bini kaka bombe je le beta le coller na kiti donc ekeka bon score problème ezani semaine prochaine déjà non rien le coller moi pour la Gilio et semaine prochaine on so nzamba sumi biso ba mondero ya mais tout ça appelle déjà tout nzamba sumi biso ba projet ya minene ya pour et tout ça la spectacle ya sika ya basi na mbunda
Alors, yesenga bambundo mpe toza nango lisusu photo bakisa photo bakisa bambonda parce que esala bien na spectacle ya oyo omona mpena basi bakobeta mbonda mais déjà semaine prochaine déjà mbonda da ekozala mpona badanse toza nango esi photo travail na mbonda chef eloko na poser question yango obebi chef na ngai eza lisolo chef oyebi ke biso tosi toyebi babilo na biso mo ata oyo oza te ata na moki tobeta yango mais nde tobiki nde toprépare babilo na biso wana souffle na remplace makambo ya na koti tu makambo ya omba ya mbunda esalaka biso bien en plus ozweli biso batere biso moko toyebi ke lelo ata chef na biso aye te oyo batere aosala nini aoya aotravaille na biso moko toyebi na bilo na biso koti biso deja bilo na biso mais faut batere moko tozala na ye asala nini atravaille na biso esala biso bien so bajour totikela bango moke oma si fo nakotala likambo oyo bebi chezoyi bachef par rapport ya kobongisaka mosala tolingaki discussion na biso mwa lisolo na biso ya lelo ezala en public mpona koyebisaka bato nyonso to oyo balingaka nouvelle vague de via bato nyonso to balingaka badanse traditionnelle bato nyonso to oyo basepelaka na kozonga mboka tala kozonga mboka esaka bien alors bato bayebi valeur ya culture soki bato bamonani oyo lelo balobi ke no basoutenir biso to bakisa mbunda parce que ozoba mbunda ya femme bongo mbunda femme basi na mbunda spectacle ya basi na mbunda ezo ya d'accord sikoyo na spectacle wana ya basi na mbunda ekosengaka to bakisa bambunda alors nasala eloko oyo te c'est ma toute première fois soki motu moko atutisami oyo nzambe atouche ye alobiki acontribue na bambunda oyo tokobakisa esala nango eloko te nzambe akocontinue kaka kopambona donc merci c'est une façon koyebisa bino que non toza vraiment na posa ya kocontinue kosala mosala na biso et merci tozocontinue koluka baproducteur mais tozomona malemi nzambe azolakisa biso kota kokende merci beaucoup na Mbimba Lix tozocontinue lisolo soki c'est bon nzambe azolokumu eokende bien mpe tokoleka na public na biso ya via TV Monde tokoannonce bango ke non bale via tozwi producteur to tozwi eloko moko songolo oyo ekokodeplace biso donc merci beaucoup mingi ya oloba mingi eza te tosingaka basoutien na bato nyonso balingaka biso balingaka via TV Monde oyo balingaka bilongi oyo lisana kosepisa bango meme bafilme meme badanse traditionnel tosingaka basoutien oyo nyonso ake amona akosoutenir biso ta biso akoproduire mpe biso entuka toza pena prêt mpona kolivre baspectacle partout même si tokende donc soki bozalaki besenge te oproduire biso entuka bohésite te bopusana peme ezaka lisolo ya kosolola comment te teki kobale ya vie eske vie ya kosenga odele ya bamonta moko oza oyo tongoko boréalise te non eza likambo ya lisolo biso mama lwaka eloko eleki dialogue eza te oyeka tokodialogue tokosolola bato bapusa basoutien na bino tiabo papa tiabo nani bana nouvelle vague toza papa na biso papa tosoutenir biso papa tosengi en public tobokosenga en police totanga kombo totanga te tongi papa na biso oyo soutenir biso tosengi en police biso totanga kombo papa soutenir bale na biso soutenir biso pena makasi bon ya oloba eza boye parfois ya bato bazolanda biso eza bale niveau international abanga baya alors tosalaka nyonso oyo eza culture alors toyebi eza na bandeko ebele ayaka kosala mabala na bango awa bafete baanniversaire babiloko ebele oyo baorganisaka awa tusa biso vaa toza prêt mpona kofronte bamamela nyonso kosalaka wana ezaka likambo ya lisolo tolobaka maba lisolo alors nde lelo tosenga bino ke soki aide ezali boyede biso mpe eza mpe biso boza mpe na likambo bokobenga biso mpe toyede mpe bino ntanso na manifestation ntanso na likambo moko boye vraiment toza na mposa na bino bafestival ezali toyebi ke monde entier eza monde ya festival monde toza oyo ya monde ya culture alors toza prêt ya confronter même bafestival même baatelier même tout ça toza prêt même si oza libanda oyebi te naza na mposa na ya lelo kisasa naza mposa na yekola danse traditionnelle alors kobanga ti kohésite te
oza poso oyekola kobeta mbonda oyekola kobina oyekola kobeta xylophone oyekola kobeta lokole alors soki oye na yo awa na nouvelle vague de vie ya biso ozala disité même ozaka mpona emo okoloba ngana emo kana okeka kisasa esi na koyekola makambo kiyoyaka kota na oduti te comprend kota oduti te yoyaka même ata ozalaka 2 semaines na 2 semaines soki oye tosola na biso bien oyekola mosala oza mposa oyekola vraiment toza mpona bino boza mpe mpona biso vraiment yango mingi eza te je crois bomoni baartiste na bino bolingaka mingi bazali awa tozopréparer spectacle ya liboso eza ya création femme deuxième spectacle eza ya mbonda basi na mbonda ezabi ke kala mingi te bokozwa faut tout na vie ya TV Monde toleli bino fort toza ensemble merci neti bato baza na poto bozala bandeko awa le mosusu eza feti ya ndeko moko aza akini alinga bala so okene otali biso na vie ya TV Monde omona biso toza wana balimero eza wana elekaka bomona so bobengi bozwa mbala moko ye moko mokonzi vie ya Queen Mada bozwa mbala moko opesa bino baprogramme mbala moko toya tokobetela bino do bokosepela pena na feti na bino do bokoimagine te danger voilà nde balobaka kaka pesa makambo ozwa makambo donc si oza makambo po makambo nde ilalia balini makambo nga alobananga mingi te tozela okozwa makambo oyo oza ya kopesana donc même moral onde bale babi basi na mbona nzambe ejoko na kabo merci kabwe mbonda kaka nde bozelila mpo bokosepela bomona toloba mingi te poso toloba mingi mabe bozelaka bomona mbonda na kati pena ndenge mibali na mbonda siko basi na mbonda bozwa babao na bino prakataka tikiting babishi na mbonda vediki oluketu toza na kobina to ba danger to ma champion kota ba mbunda to ma tabika to ma peka champion al chef na biso tout ke bonge bele mose fini da petit zulu atozi o vraiment ke bana bale bana vie to zongi moi to zalaka te mona ke ba jouer tous les gâteaux qui t'aiment que to zongi vraiment sune to zalaki vraiment ke oye otie olongoli biso to bakisaka yo nanze mbonda ndeza ya donc on a observé que na matanga pe c'est bolingi parler c'est-à-dire que ba manifestation nyonso soki lelo to bongisi ndeko oyo azaki motu ya pona biso tant tozotinda ye na lelite ape tosepelisa ye tosepelisa pe bato baye kobondo ye donc même na matanga okufeli ndeko oza na mariage oza na likambo moko songolo oza na besoin ovaloriser culture na bino toza wana obengi biso kaka na 00246 pardon 00243 89 64 80 531 ou bien 39 51 46 01 au bengi biso tosolo na biso konyo komate ko kansate ke non po ezata musu ko pa vie ata musu ko za la chair to ko za ndemité ba spectacle nyos to salaka to se comprendra car na ba to travailler na ba donc bomi tungisa te tozo préparer spectacle na biso ya salle mongita tozo préparer spectacle na biso ya religieux toza na spectacle mo ya les 18 décembre ka oyo ana bandal na inga suka tozo pareil le spectacle ya le 24 place bako honorer orphelin parce que babi botika bana baya epai na ngai donc tout ça sur un spectacle tout ça vraiment calendrier ça moins chargé mais tout ça le spectacle continue et zala et tonda toujours si vous avez un problème n'hésitez pas appelez-nous et tout se comprendre donc des très gros bisous à tout le monde merci on a pesi bambote na ngai par TV Boboto bambote na ngai Zulu Akozi chef na ngai Fifi da Petit donc bana Elwanda bambote na bino Pokabo de Paris talaka yo o balolinga kati ya vie ya Queen Mada bambote na bino vraiment o bechi mokonja bale luketu pete ya bye merci onde mama bomolo bomonaka vedi na profiter pour pesa mbote na nga na Lila Capitale Code à Paris vedi mona poto atongo na pesi su mbote na nga na Gelor Mombele Code à Paris lisusu le mona poto pesu ya tongo na bosa inte Papito Pongo
noko moko ya propre nabosani te lisusu lui pongo noko lui pongo donc noko moko ya ntongo mpe lisusu na poko donc vedi yango wana kaka nabosani te mpe lisusu Arsène Pongo le grand jogo ya kolobeleza te bana nanga mpesi baza bon ciao ngayo Mathilde artiste na bino mo boyebi ndizala kaka napesi mbutu na mama Bokilo nanga mama Angèle Kamalinga napesi mbutu na mama Julie na France Julie Mbedbanza bambote bina lela bino ya trop famille Kamafe famille Lemba famille Matalanta bisika bozwami na Luanda bambote bele kaka na lela bino ya trop 8 ans sali wazalaki autrement na 10 ans na balanga mingi te bino boyebi nabiki oseke ozala ntango kombona me ezango mpe gravité yango wana héritier nkanda ite les garçons bio babi nde makambo babi plus 33 tokeba kote wana mama sociale mama avudi le chemin babi yo nde makambo diki mosengo babi yo nde pardon mpe nayebi te beni toki mvolo mwana Suisse ya ntongo makambo okanda etambolaka ndenge ezala nango yaka même moral donc tokeka molomolo topesa bino bilo mwa bien Hervé na Maroc donc topesi bino bagros bisou na bino te bozala vraiment de cité epuis bobenga bango ebele moni boko basabona te bayekosabone plus la vie ya TV Monde babi vie ya TV Monde nde makambo aosepesa bino pesa bino bilo mongo oyo bozelaki te na ba oyo bozelaki te même bozango na vie ya TV Monde donc elingi bino ouais babi ye moko ye omala mbunda mutabetaka mbunda panjaka matoya bato ekeba ye moko kaka yo ndozala mwana pota solo ya tongo Chico Mbunga gros bisous na yo babi Joël Manzeku na mbunda donc kano place azali mwana poto ya tongo babisous na Joël Manzeku na mbunda ba gros bisous nalela fort Bibiane yo moko petit no yoti ya otika petit no kabu ba gros bisous nalela bino fort bo umela mingi bosabone mingi na vie ya TV Monde parce que mona bilingi komona makambo bofoka vie ya TV Monde be mingi nakomona ba oya ngai ba oya nga bakotaka sasa batindi star na bango batindi mwana bango me code ça là mo bien mon petit sœur chérie ya mulu ba ngana mo metala ka présidence Dorcas mère double na carte France il y en a bien que mon fiti c'est l'homme de moi-même de Belgique Amida moi c'est à moi sotali oui on nous ça ça là mon petit frère propre Stevie Bata na carte États-Unis maman banda Yanzambe donc masusi banda Yanzambe sans oublier mon père Ngonga be John Ngonga Bilili de sans oublier Isaac ya balu teni motema ya aide sur motema roto sur bon donc ma maman Dodo Kayumbi ma maman chérie maman yanga matena ya kati de sans oublier maman Wilvi Kipindi na kati ya France en tout cas bobota mwana biso sikata la bébé sikali leki ya Maelisa ye de feto ya maman na biso motema donc nani ya nani Sofia yanga ya kati ya kanda ya Hollande ya benga Basilio yanga sans oublier ma petite sœur chérie Naomi Poba moi na Japon na kata ville ya Tokyo parce que moi bien taillé bien donc tout les mots comme Sinzambe Naomi Poba ngi ya ça c'est lui ma petite sœur chérie si un peu mal patronne ba yo nyoso ba soutenir na kati États-Unis na des compte de mondoi Maman Cécile qui est le 3 décembre dans la kin donc toko savourer ngana yo tala kaka ngana keta na téléphone za maman chérie maman nous surtout dans l'Europe na Paris les États-Unis partout dans le monde donc pour s'abonner massivement na via TV Monde bomona bilengi o za kada via TV tout cas bo banga te ceux qui ont pour sa production pour ça ni spectacle tout ça bo banga la bo pour ça na permis na kamera au solo là quoi tout sur la donc tout ça ben après pendant aux tout les spectacle na quoi éliminer OK go na poto c'est pour le livre pambote na mina okisa pa nzawe mokonzi
Autrement dit, père spirituel, mi de c'est quoi? Maman n'a hypothèse à voyine, via TV Makam, beaucoup. Vous s'abonner, les gens de sur le navigateur, tout le monde a été quota. Chaque fois, na via TV, on a un sur le monde à tout ça là, en bas de télévision. On a début novembre déjà boy. Si tu côté 2019 bon c'est plan mon dit. Assez kabouiko. Dans ça polémique. Assez polémique. Monio. Assez kabouiko. Assez monio. Na profiter la paix ça. Assez monio. Ngai quand fois na mobimba pasteur François Bach na Hollande, vieux de soleil mamte soleil qui calamité makambo calamité le pété zo kota na senga bina valisa et comment déjà ndito yo kana et comment déjà chef Abal et ça bien fait na France grata moi la porte ya kala ndati na mo chaque na kisasa aux musique comprendre Luanda na bi Luanda des akao fumier d'appétit Zulu Sarkozy na l'élan fort la dimanda Gilles Tété Dikundi Nzipambo bino tout na l'élan bino fort et bisi bino na bi matcha kitoko aux calme au CP là lolo minera kati pipi pemba Zulu en cause mon miel d'appétit pipi pemba minera kati. Voilà, donc des très gros bisous à tout le monde. Merci la chance au Bopé Sahabiso parce que c'est seulement vous. Ce qui est noté, mais les tout sur le côté. Mais tout ça là sur le côté parce que la télévision est à la YouTube. Donc merci Ming, la patience malgré les rêves, la biso, malgré ma remarque et la mais vous aussi raconter la bisoté. Merci infiniment à la union tout au s'abonner pas au bazana les candidatures pour s'abonner, abonnez-vous massivement sur Via TV Monde. Merci beaucoup. J'ai dit merci à mon Dieu, c'est lui qui nous a créé. Il y a une la nouvelle vague et à la Via TV Monde. Merci à papa Roger Boukapou na monté Mayamani. Merci beaucoup na maman Emilie Nzemba, moi c'est papa tous pépélé ya Mbetolo. Merci na maman Annie Amondo. Pharmacie Kemame, parce que c'est ça de fait il y a monene ya na kati ya Angola donc na palanka wana ça de fait il y a monene ya Angola donc merci de ce na yo pe de ce na ba contribution na yo pour la nouvelle vague. Merci mingi na Brigitte Nkongo, moi c'est papa Oling Kongo la France, Nicolas na biso awa. Merci na Clément Dangi na Londres, petit frère ya Charles Dangi. Merci na Yvi Matondo, mon thème appelle ma cancer Diego musique. Quels que soient les problèmes, baza ensemble. Merci MKD, moi c'est Niboukassi. Merci mes chéris, Naokai Bambote Nabino, de très gros bisous à vous aussi. Merci les amis de Vie Agnos, tout le monde chez la Vita. Tout le monde chez la Vita, moi c'est Soleil Mavambo. Tout le monde Guy Makobo, de très gros bisous à toi, na Lyon. Et puis, pour l'année, peut-être les amis de Vie, tout le monde Babette Safi, Tomoni Mawete, Tonton Mawete en Allemagne, Tomoni, Tonton Silas, Tomoni, tout est grâce Blanchard. Des très gros bisous à toi et Tomoni pour l'année PT félicitations à Henri Songoma. Tant tombé de ma solo Henri Songoma, bala tendeki na matadi. Ozo mon appel na vie à TV Monde tozo koti sa mariage. Fête o ya mariage to kendela ki matadi beats na biso tozalaki to kende na fête wana ya tantine Zozo. Mona papa na biso Zozo na matadi nde ya bala na kina mobali na ye. Vraiment félicitations na bino bozo mona mariage en kala mingi te ezokota na kati ya Via TV Monde. Voilà donc merci et félicitations à vous. Tozo koti s'appelle Elubu ya ba Elubu ya ekolo ezokota to sala ki on na matadi na mboka nanga to sala ki marche de santé na matadi to sala ki nyos to donc activité nyos to sala ki na matadi semaine prochaine banda lundi si to koma samedi to koti le côté na Via TV to koti ka ba émission to ya ko banda ko koti théâtre ti tamususu samedi na butu to koti théâtre dans mikolo boromona tout nous oyo to saleli na matadi nde boromona semaine prochaine donc vraiment les Via TV Monde boromona on place spécialement ici supportez-nous toza wana pour na biso donc tonton Rachidi
tonton Rachidi Binonios, tous des très gros bisous à vous. Et pour Nani pété nouvelle vague et les fans. Tous en groupe sur WhatsApp, nouvelle vague et ses fans. Donc, ma fan union tout une nouvelle vague au balinga biso, au ba permettre biso to code sa numéro na bango, na groupe na biso on a WhatsApp, to profiter au pesa bango sur très gros bisous, tantine Dodo, Dorcas la fille noire. Pour Nani pété Patrick et Poison. Salon BBC en Afrique du Sud. Ça va, Inda, ça va chauffer. Notre star en ligne. Donc, BBC Nabiso. Et puis, pour Nani, il peut être donc vous êtes tellement ébélé. Donc, bah, très gros bisous. Parce que tout ça, on a tout est grâce, P. Blanchard. Nakati, il y a nouvelle vague éléphant. Donc, nous sommes à Lengi. Tout côté, c'est Nakati, il y a nouvelle vague éléphant. Donnez-nous votre numéro. Et tout côté, c'est yo. Pour ça, Rabiso, bah, remarque. Là, tu as chaque jour star en ligne. Côté ici star moko songolo au bandi ko salé ba remarque nous on monter Manuel Kolinga de façon que améliorer mon salaire. Merci d'être trop gros bisous à vous tous. Ce qui est sur la zone était tout le monde a bon